aux hommes on était aux à la Sony à Serre Nabiso ou à la guise pour l'instant c'est ça déjà bah tout d'abord bah dit que Marie ça azaki na ba blo mato ini amitié ba vie c'est amitié ba on va te donner la bana amoni sikoyo bato wana moko ya bina elongo na blo mato te ngala ko prononcer le bt yo mo faut prononcer la ana bena. Alors le cas famille est déjà d'accord avec lui ale kana bango autant que ko banga talisa bango mwana bina za na Hollande avenue tel bébé na numéro oyo mwana bina za na sud na place tel bébé na numéro katika ba famille abatu na ba point d'interrogation na mutu je crois ba ndeko bele balanda pe rythme samu on se comprend atika ba na ba ba misamo akufi atiki mbongo rita za ka ye moko aboya baleki nete. Alors pasteur donné sitika biso ba mascara ya ba John Cena ya ba Fantomas ba producteur ya ba producteur ou abota bana bombe ça qui parle bomba abomba soni nae ce qui est fait. Donc Marie ça me questionna me repose en paix pour que ba chichotement na ba émission o katana bana ba bima kaka ba pasteur wana ba samwa pe kaka to ba pe ke andeyo ya makambi ya image ba laksa biso ya ba pasteur bazaka na bango ba pagano donc comme on a que pasteur ani nzambete donc azala mai na makila makambi yo sala rapport pasteur la ngo de yora parole ni sale la contrat na ona nzambe na o donc comment na lelo batela comme ça ba pasteur ba nzambe pasteur alobi na boya mobali wana aboyi yo waliboma oyebe tada ma pasteur wana opexo boya oboya mbali merci joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarata la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Sarata la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza tai ile makambi maman Nicole Malonga telemi wana ima hata sula milaite ana buwaka na ngati maman Nicole Malonga makubia na kuma kelo mkusi sa complexe una so linga mezi nyoso linga so linga eko kayo kota papa nebiso
Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Sur Saratola TV, chaîne Abino, l'actualité, chaîne CP Sarabino, Ernyoso. Merci na babone sur ya Saratola pour la paix, confiance, fidélité. Bo pesa bisoto ko sa Abino toujours musala mwana suka na bino ye yazara wana émission Abino bolinga mingi vérité yango e bandi bokoto bo s'abonner bo aimer et bo partager vous allez vraiment kitoko. Merci l'équipe technique aux dirigeants na tonga lelo derrière la caméra wana nazo mona bongo ingénieur Ars Vision quoi, ingénieur Ars Vision babi yazama na vision. Merci na bon de livre bon c'est qui merci na CG Nabiso madame Brenda, merci na Jonathan qui veut na 10 anibal CG à moto. Merci lisusu na 10 000 mbondo porte-parole ya moto. Balobi biso ngolo ka mayi mazali na mayi maroya na mayi marolika. Vraiment chaque samedi na banda liwana chez Joli wana répétition ma kasi on rumba to na musique ya chaque samedi la musique ya kitoko avec l'artiste Diego Milito musique ko pela moto ko pela babi bientôt bozo biloko sige bimana boyoka ko yemba loye monde et merci na ba sponsor na biso, merci na Azur babi mafuta ya mibali ba papa balinga ozala kitoko le poso kitoko neti ya ba bébé bosa il a toujours Azur et za mafuta moko bien papa balinga ka chokote tempote olingateur za banduta nzoto eza vraiment bien tene papa somba Azir eza wana pona ba papa ba mama balingaka ba papa bazala kitoko, c'est-à-dire que ça là penza Azir ezala vraiment kitoko. Merci lisusu na bandeko nyonso oyo ba lingaka problème que merci na Patricia Monzo depuis Canada na Montréal na babi toko zela kaka oyo le baki et au sala biso vraiment bien. Moi ça bonjour Paulin. Ouais, bonjour Paulin. Bonjour. Ouais, santé, ça va très bien. Au sein de Batondeni, na lobi na nkomo invité ti, mais là ba kumatu ba ganga déjà. Te baebi que moi tsoa kaso analyse au bombi mutu se ke aranga. Ah. Mon faut rêver ça parce que ceux comme quand na bombi donc baeba derrière la caméra baebi que isa Ars. Ah, voilà. Donc ngape so baebi lobi que invité na ngana bombi c'est que ça voilà. Vraiment, Sarah Boni, news, Boni, histoire vraie. Ouais, histoire vraie, c'est ok, bien, sauf que les lots, nous avons qui pendant temps à retravailler. Nous avons qui n'a moi course et belé, et puis que tu ressembles à matos chaque jour. Vraiment, oui. Donc, tu as obligé de faire matos pour nos films. Et tout le monde ça ba film et quand que tout le monde mandarine côté vraiment félicitations na film matos et salami na matos na biso mais to baki si sur matos pour ça moi ma foot ba feeling et ça bien donc voilà merci na ba vrai nanga ngala banda na ba di na pesimbote na Amelia Moueba, la privée de Orlando Domingos depuis Japon. Bambote la maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Bambote na bino famille Mobimba.
Jackson Kidenge na pesi bambote na Dubai wana penda masa nanga yep na za so na komi Dubai ata na koma 3 heures Jackson oya wala na kara ozela nga chauffeur azinga compagnie ngati hotel pe chose grave so na zui ponga na koma hotel lo ba tumususu te ko futi no mbongo ndambu to simbisi passeport alo comme po bato bele bakenda Dubai ni bakenda wana musu bavanda na hotel basa teke le biso seke tout monde na bakenda Dubai musu bakenda bavanda na hotel te bakenda vana banda kwa bato bavanda na banda kwa bato par jour musu banufuta ta $5 nanda kwa bato ata $10 skoneti nga mutu na kwera na ngana hotel ponga sala réservation bana na kini neti voyage na nga suka na sala réservation hotel moko ezara musika na deira tant Jackson azwinga bilakisa papa réservation na l'accès bitola hotel wana za musika il faut annuler réservation mais ekata une nuit parce que au commis déjà na komi pe wana abi bon lala noka ngabi na lala akande de reza musika bongo peste somba biloko to mi na annuler to kataka contrat na annuler bakati mbongo ya jour ya nuit moko ay bazong senga mbongo na carte et kolongwa wana to ke na deuxième hôtel siko na ngana futa mba moko kuna ba privilégié bato eso za pe na mbongo hotel te okota mais à condition bazoka passeport li passa pene etikala to taso kima mais li passa etikala alors bato bele basala système wana aye na mbongo na mukie atiki li passa na hotel apandi ko somba biloko kokanga ba photo ba ndela kisa bato na kina waso bato ba sepeli ba timeli esu mbongo de permettre ata 3 jours avant on va se moni mtara Dubai biloko na bastati na Facebook to tinda mbongo skonga bongo tenga futa logement na nga tout na futa apna nyonso ba clôturer nga ke na bimajo tel na heure tel donc na futa tout sko Jackson a bajar mon so to komi bongo facture na nga sali commercial na te sali ba $500-600 a kabela on katikati to la part na nga ngoyo et bah tu moi ça ça bongo to la mois de février après ça ngabna $1 lisusu to la mois de février na nga ngoyo etikali contribuer voilà na tap na masa nanga asunganga donc un grand merci pe na ba vrai nanga groupe WhatsApp nanga na moni président bébé na moni maman Nathalie na moni maman Mireille na moni Dalia Onyema papa Edi MK Sarah Abwele Pamela Kabea Edwige Kalala Ozia Masamba na ba commentaire Sol Mbemba Bafana Nana Bafana wana batu bayaka bata liboso soka monsieur bandi bango bayi batu liboso bengo malamba na onde bayo na radio bonga merci vraiment ba fidèle biso nyonso tozala na bino na réseaux sociaux botala ka biloko nyonso parce que na ba fan musu bayaka raso eza mafinga nde bayi mais toi na ba vrai na biso que so che histoire vraie net ba mystique aza à Otala. Émission. À Otala. Tout le monde se Otala. Donc merci Nabino, vraiment je suis très lissousou et reconnaissante envers vous. Et puis bande konyos to ba conseiller anga FAP Kato Tatapo Bambote na yo Bambote na général Kamel Makoso ba bon séjour déjà à Dubaï. Merci pour la considération parce que c'est pas facile aussi. Bah merci na papa Diego Milito l'homme c'est l'homme mon cœur. Bambote une équipe technique nanga mobimba babi derrière la caméra tout ça na Ars ingénieur Ars. Ingénieur Ars. Ars Paulin. Ars kaka. Ars. Vraiment. Donc voilà un grand merci pour na bon délivre bon c'est la réalisation. Babi montage migolo. à communiquer à la machine. Donc voilà, merci la bino nyonso la linga bino mingi bo s'abonner massivement à S-Prod Cinéma. Donc et kuna biso zate ke batuma be bakangisa no mbongo film ana etala manana po bazo mbongo ba tourner film te biso to tourner ba film. Donc premier film est Sidi et tali biso te deuxième film déjà tourné mais parce que to travailler na mutu monte mutu to mutu nyonso to ebi ko koma ayebo sala film histoire ayona porte eza pona mutu tout to langa na film nanga casting nanga ngo so ngape na moi 3-4 personnes nanga opena limbaza na casting okoti bango caché na okele ça film
Donc voilà, biso et comment de accompagner hein. C'est accompagner vraiment. Vraiment Sarah, question battu battu et Rosa. Mais bitumbe comme makasi. Zoa 3 micro cravate au bampuku bali. Voilà bande on habité yo mon toro tinaka bapuku na yo kanga bapuku no. Bitumbe comme makasi. Toi 3 micro cravate bali ba ko kalelo. Donc na sombi micro mususu cravate parce que biso za kanelo moko to rango ba 3 ba 4 donc voilà. C'est ba micro na ça là on a micro sikaye ko ya. C'est-à-dire que bon comprendre biso vraiment yo mtoko tindaka bapuku kanga bapuku. Donc makamanza le son nzambe déjà élevé au polin mutamokilo ko kanga ngote. Donc ata muto baluki mpuku oublié na ba micro le wasco nzamba eleva na inga mbongo somba micro ezanga te. Donc na tant que tout le monde est à mal moi na ko somba ba micro stock. Il faut continuer le micro talaka ke chaîne na biso ezana ba matériel ya théâtre à part matériel la chaîne à part wow exactement zona caméra théâtre wala bola ngo koto te azana ba carte na e azana ba micro na e azana ba trépied na ba o ya biso ba trépied ku ba trépied na utala ngo Dubai ya sika na carton ya on peut se d'autres ba tourner ba tunina examine ba ka to ça comprendre obi et ça le mot boy ceux qui nzamba zo pambo faut ça faut que témoigner donc la porte est ouverte grandement ouverte pour la comédienne scénariste toujours pour na pendate to pour na te que il faut qu'à film le cas yom tatona qui film na été on n'a pas besoin de ça nous tout à côté dans monde nzonding et surtout ce que ça va me sala bien yebara Sarato la contacter au capona au tourner so ko mara film bien ko le capé na bureau proposer ce film na o to ko zala c'est bon to la histoire so marqué touché to produit en mbala moko voilà na suki wana merci on est allé enregistrer moi pour rappeler bandeko par rapport à la chaîne Biso ya Sika et ça la famille bien ceux qui vous s'abonner wana maman Sarah lelo tout ça analyse mon ko vraiment to toucher ka ba makambo ezolo ba na réseaux sociaux mais avant to ko ton analyse moi Sarah salinga cadeau na ebité ces yanga ozuwa moni ça que ça ozuwa Paulin moni ka griffe Gucci na ebité lori les na kati ce qui Gucci ngoza nini ce que ça cadeau na na ebité ce ça ba abonné na biso na ebité ce qui moi ça ko expliquer biso avant to le analyse na biso mais ça sac na nga ça collection Sika ba ici biso tout de suite pourquoi là batu subo le bandera zana da bia ya ngwanzu ya ngana ni na niveau nzamba ko mo pambola nga na osale fort na semba ngwanzu te le bana la ta ballon na la ta tombola mais kato olinda mama Gucci na mina YouTube obi prix ya sako masara yana la mama sako to le basima non ça va pour le mais ma sac mais émission to on a le biso non j'en ai pas besoin na tika sac na nga la bureau et puis na ba place na ma ba sac na nga c'est relenga pour ça relendo na moi da Gucci za au moins ni soko le ba bengo mama Gucci faut son ba blo a solo prix ya sac au Paulin o di ko zo prix na ngo ya na ngo facile moni ni na scan na ngo yango yango yo modèle pas sac yango wana des gars nyoso utela fifeti baya kotangela nga bato parce madame YouTube za fifeti mayamba masa aza madame te aza madame Gucci te s'il te plaît voilà au moins normalement il faut Gucci comme okanga bato na ba usage de faux net nga so na ngote lo bana ta nga ballon kato pinda na kota ati na kota parce que yango memeli biso Gucci solo non la memi en hauteur pour les bassins basak na ngeko mais ça hauteur oui que Fendi pesa oui que mieux reza ba collection là il m'a battu ah ça qui m'a si mona c'est la moto non quoi bana oh ça ba facture na ngo Morel bembela ngo penza soki moeza bembela nga litosi awa ozongo ya bo ozwa ça ma facture nango donc j'ai pas le temps dango j'ai pas le temps moi donc parce que mon best donc waka Fendi kopesa nyonso te ekoki ekoki Fendi
Non, ça va la question après. Après, on va ça. Donc, moi, je vais vous dire que je vais vous kati na ngwezati. Mais, ça va mon combo. Comment vous pouvez le roter? Comment vous le roter? On va passer à Bino Sako déjà. Nous allons vous limiter. Vraiment. Yango. Pris nango, babeta na Google. Voilà, merci. Comment écoute on a la kipe bango na o lukango na o tshela o postant. Voilà. Ponga comment na ngaloka muluba. Eza, comment on muluba? Eza ba facture ya sac ya Gucci. Elle qui na place à bateau. Nde bazana fo bazo espace pour ça na moi kuna ya. Merci. Comment ça? Ko ba facture na nga problème. To bandi siko. Tozo banda. Ba to banda na liste. Ba facture na nga. Ba facture na nga. Ba facture na nga. Ba facture. Tiens. Ça on a la facture. Merci. Oza chasser Gucci. Voilà. Ça au déposer Gucci. Voilà. Non, ça m'a la facture. Merci. Merci. To banda siko. Banda balandi. Banda tali. Momango yango bandi. Maman Sarah. Ouais, pour la. Ba YouTube tana madame Gucci Fifet Mayamba. Pona nini ngochela muninga libaya makasi. Merci beaucoup Paulin. Naza on a catalogue nango. Na koki o répondre à la question tourni malheureusement. Tes questions faut répondre. Question il faut au tourni, je peux comme je peux pas. Mais donc, moi je peux pas alors. Et mériter une réponse non? Aucune réponse pour toi. Ce que nous nous avons regardé à madame Gucci. Pourquoi s'il te plaît, Oza Fendi. Merci beaucoup. Si que zaki di kambali baya ya polémique ya salité olingo kota. Ngokota nga nangana somba ba Gucci. Et puis somba mina Congo te uti. Nazu kolé en lelo. Et uti Chine te parce que eza Chine te. Ba sak nanga presque tout na mema ngamo ya Chine te. T'es mieux sur la pour le que ça les émissions mais moi ça qui non j'en ai pas besoin non photo même Temikona comme na muluba moi mbila moi ça va ça que ça ya oteka te ya oteka omona ya oteka ti ya okaba po mona na kabaka talaka ngamba ya kabengeza ya kabengeza ngamo resili toi wana ya buya zana moko bui moko na isuna pia kiete ya mila zwaki ya bui ya zana sak moko awa nani swazi o pa ko yaka mi o pa o yaka ga kuko na chance azui siko o ndeza ya yo moko te yange uta na poto donc so na bengi moi mama biso so na bengi mama wa adoptanga na kande na abona na papa na nga na mama na nga bana mbongo dele kala mingi te na voyager na kele na restaurant Versace na balutu Versace bakiti Versace parler ko petit la poison te pardon c'est pas la bénédiction mon pas moi mama biso ya bisanga Sarah soki saki ezate komema sakiti komemela ngwanzu te na mono ata mukolo monte alors so moninga na memi Dior et Dior c'est ya Dior so na memi Fendi tala pole nana mongo somba ngote ye mo akomanda ngo omona laksinga bitola oyo te modele po separango na ke Gucci atininga ba photo moni na Gucci asali ba vidéo ninga osombela nga pour na ko poster te vraiment na ko quitter. Merci na maman par rapport à acte maman biso na papa biso bazala anonyme wana ba mama na ngana papa na nga na ba mona na kate bazala invisible Paulin internet na bimisa baboti e banandeni baboti pe o zuna kimukolo okola sa baboti monokoti baboti na kimukolo politique ba parents na nga ba vanda na nga bino mingi le couple basa yebi ba misika émission na bien babilo makasi boye tomino moral mukendi plaira bande ko stadie c'est là la ko ba sac to bande ko na na Louis Vuitton na Louis Vuitton na pe na Chanel original te na mincho de le ko tima ngambango dia ma pesa wana otala est-ce tali siko Paulin totika to bande ba robe siko na robe Manguchaza déjà. Tu vas nous maman Fendi tonde. Tenga na mama ballon. Mama ballon. Na ballon merci la basa ya ba griffe amutu. Nga na nga ka mama ballon.
Voilà, merci maman Ballon. Voilà, dans l'analyse de l'émission, nous allons l'autre par rapport aux alliés enregistrés à moi, bah, Gouka Kaniez à la ramène, à mon bandé. Il fait comme déjà. Voilà, par rapport il y a Kokangao Bakangi, confrère Nabiso, Charlie Prince, tu le appelé enlèvement au le 22 Nabiso, il y a moi si, il passe à Jaria, Tissikoyo. À mon anaté depuis ce qui samedi, n'habite maman Sarah, tant que vous avez message à enlèvement. Voilà, tu as une question à enlèvement, tu as une question. Tes questions à enlèvement. Non, ben ah, ok, enlèvement. Déjà, courage na Aria parce que c'est sa jumelle, Azanda Mbunae. Na soli na ye, Léona Tongo, 6 heures, na moni message. Tout là, enlevé Jaria. Banda mokoni o banda samedi na 19h akenda osala mwa mwasi mwa auta epoto suki na Jamaïque banda jour wana ti lelo mais so komeli aotanga connexion eza polele ngape dimanche na mona téléphone peso stone mais aoyamba te ngana bi ja ya moko tellement sara ba snap ba nini ba téléphone peut décharger ka pa en pamba mais ti banda samedi téléphone n'est kaka. Attends la appel, à répondre à raté. C'est qu'à sa place, mon bazo chargé même na ba téléphone. Alors ils ont moi ba point d'interrogation à mon tour. Voilà, merci maman Sarah. Tout le cas na dossier on a Jaria, Anthony a développé tant que ça ba démarche parce que les autres sur la dernière li passe na yi. Est-ce que a ébussioté qui cause na ngoza boye bato na? Non, déjà cause il y a enlèvement na yi banate. Et oui, bana peut-être jour ba ko retrouver mais à prière nanga nzambe a ko intervenir na kana parce que tu ebi bateau bazuité tu ebi nini basaliété tu ebi te nini ezole kana na minute yo donc nzambe ka le kana ko intervenir pour na Jaria et ngana osenga ngwana mais batika dossier wana na justice. Batika dossier na justice. Ouais, parce que la justice ba détecter parce que baza ba police criminelle ba taper crime. Ba sala bango pona ba acte ba enlèvement. Ba crime. Bango ba bina ko détecter que ba leva ke wapi na Jamaïque. Tellement ba kanga ba criminel trop ba ko yeba na circuit wana ba criminel ni ba opéra comme opération. Alors ça serait mieux bakena na justice. Bakena na justice. Mikolo utuko le cas moi mingu ezalaki il paraît mutakangisa ki Fifet Mayamba ezalaki ndeko na biso Jaria. Est-ce que eza yango mutu bala nete ki ndeko na biso moi ça c'est ovena likama o. Bon, toza banzambete hein. Toza banzambete mais on a yebi même na justice batu na razaki na ba problème na nani. Voilà. Alors tant ba c'était azaki na problème na A na X na Z bakozala interpellé et là on a essayé à Yachou na 15 personnes on n'a pas de preuve bokende na justice et surtout na pe crime bango na basara musa na bango bien na bete la police criminelle tolo pour na mone belé na police criminelle cousine na yo ba enlever bazaki na master na ina beta moi histoire cousine na ngama ba enlever kai azara na master na ye asalara yécoute asalara ba jour te na moi bazwa bango na 24 na galaxie ba kokoma bakomi place moko boye bakanga bango alobi totambolaki trajet molai mais tellement mis eza okanga okoyeba trajet place bamemi bino te alors bakomai na biso na place mo eza neti bazamba donc tokomi wana bango balati ba masque bafungoli nga na camarade nanga wana bafungoli bango misu alors bando senga ba téléphone pesa code ya téléphone opesi baoza ba téléphone na ba code opesi bakomi na papier pesa mbongo nyonso wana ngo na sac azwi mbongo apesi longola baboye pesa chaînette pesa sko la fille azaki na bilo ya matoi ne moko ezaka ba visa mike omoni ba visa batobelela bana so babotami excuse pardon ya ba visa mike bongo pardon au corona ya ba visa mike pole
okelinga keto kasiko na bangi Paulin nazoloba mbala moko kosuka ya fele bola ngai na kuna ki na sombi na mbongo na ngate naza na mbongo kosomba ba na mbongo mama na yebi mama mutasombi kasiti Paulin tiko sabo azaki na ba lwa mato ine ya mikie ba visa mike ba bato belela bana amoni sikoyo bato wana moko ya bina elongwana bilwa mato wana olati abi oza souvenir ya koko na biso muto apesanga ngo uta nango poto na olongola ngo ndeni eza nango ka elo alito mo simple te longola balongoli ba vis bazui ba telefone bazui biloko nyonso bapesi babotoli pe camarade ne babotoli te yekutu azaki na iPhone 11 ba période bimaki bazui 11 wana camarade ne wana pe bazui iPhone na X Max azaki nango babotoli bango babiloko tu bango tu bazali nango alors camarade na akika na téléphone na ya valeur na soki $70 boy bazui bango ango bakangi bango susu kité na noir lisusu bazongisi bango na mutuka baye obwaka bango susu babwaka bango place ba déposer bango te bayebaki bayebaka obwaka bango na pokwa batelengani na bango ti ba 18h baye obwaka bango do bazwaka bango ndire ba 16h moi moïsa baye ba 18h babwaka bango ka wana na nini na première rue ezaka moi ba période ezaki molili parce que le petit boulevard le comment nango polele baya babwaka pembeni église à Moïse Mbi wana bakita bango wana mituka ekenda ai bakita bango na bilamba mwindo tango ale bunda na kofungola bilamba mwindo boye mituka eke komi de ya musika moya ozwa plaque ya te kuzinga nga wana benga tola heure nini 22h Gabi yaya wana nani tola ngai na obengo kutu na numero mwa musala parce que azali na mwa musala naza ndaku so mo eza kotela ngalobi na tongo urgence ngabi me numero no le katuto zali na cop mo fallait to sana ye azali na mbongo moko batindela ki faka somba mwa mabele abai na ngate tola loka ozala misu makasi na makama mbongo ba iskokenga te ozananga alors naeko lobi nango naeko kende place ya zalaki nakomi nakuti alali ngabi nini yango ba lever biso ngabi boni ba ventir bo ya solo saka ba lever nga kutu mbongo nyonso tunde na uteko zwango na agence ike bande komuta ko sauter Paulin même ba frappeur ba criminel bango tout peut bazo information na ko na mbongo il faut parmi bateaux moko apesa bango bayenga ngo A1 même frappeur pour vendre ka boye place aza balokanisa frapper Sarah il faut mutu moko na kati na biso atayo Paulin to lobi na kinde eza na ma Sarah Mikolo azwaki mbongo mo bapesa ki to batindaki asomba boyeboye nde Mikolo to mona Gucci mo ya nde frappeur akomo lingi la Sarah bundeni no frapper Sarah etambola bongo même na bato mabe ba voleur mais armé ba criminel ba miyibi ya butu bango tu batambola bongo il faut za info po wanzambe to ba ki Paulin na mbongo to za batuti wanzambe to ba ki Paulin azana kingasani il faut za na moto expliquer bango que Paulin ana kingasani aolonga kingasani ba voilà azana moto azaki na kati ya circuit soit moto mo azana wana ibina munyo so ele bala mona ba ne sala finga bi na ebi moto moko na pe crime toke na accompagner inde ti inspection inspection générale ya nini IP crime wana kota IEC tokoti na bureau abando relater histoire oyebi sispal boso bakangaki masa na ye vraiment maman bayebisi babino nde eza boye il faut master na yo il faut master na yo bozalaki na ye asala nini azala en tout cas nga nandimaka service moko na Congo hypercrime kaka nayebi si yo komeka te
au moins quand on bato balobaka ke o ba travailler na kisi te na njimi na ngapa ah tanga si sobe tali solo o benga na copine na wana aloba ka boy a mes copines na ngai na ngala e tozwa ki ba rendez-vous ki so te benga eza musana biso premier suspect o biso to moni eza ye ya copine ya kate copine pe nga pe kuna ngala cha plainte ba iba pe nga pe bona bona mbala moko ko makomi ba ebisi basoda ka bazaki wana di China boloko ngas ko pe ko molekela ngai Bona moto ba wala sa moto nga binga na même bato wala pe ngambuto to na monde étrange China boloko asali nini ko camarade ko le problème asali nini boda botika China boloko bakena babenga ngo baki osala audition nde bakende ne wana babandi kotuna mituna ya yo moko otala na oyo olingi nini olingi vérité wape mwasi ayo koloba vérité nzoka ye a travaillé na ba criminel eza na ba fille belé ba travaillera na bato ndengo wana misusu aza mwasi maza mwasi ya mutu mwasaka musala ni ngasko apesa ke ba passe asedaka ye ba camarade na ye yazalaka place ba fille mide baza place bisola mbongo zobeta momo na signaler mobile ni marambutu donc la fille muta signala jona ye ke bauti na camarade ne kozwa mbongo batelemi na replace tel ezaka to telemi na re wana WhatsApp nga pena na WhatsApp ndoka opesa ba code tout nande baya ba matsa bango bakanga bango bakenda camarade na zendi matin alobi ko sa elo ni matin ayesko ko sanuka lebi oui eza vrai parce que miloka matin inanga wana ya vice pe mutayi bango eza pasi il faut yeba eza ka vice mais epeza keza ora cher koko na ya somela na Italie epeza kama kada po yeba ngo en tout cas na ebite bazune ba chenette ba biloko to ya or mais ti balanda ke lo alito o ba ko beta kara nzoka camarade ndesa ke moni bila mato na lata wana eza vice bomo na ngo bongo te to kozwela ngo mbongo yo balongola ke bilo matoi donc bango ba travaillera bongo aina suka lango ba ke bateki ye ba ozong se téléphone na ye na bilo ne bazwa ke zalaka po éprouver copé allez tant ba ke bateki biloko bakabola mbongo ensemble eza cop ba fille belé na Congo le lobo sala vraiment on se comprend par là na lobini tina bendi histoire on a bajaria bato ba comprendre que mokile se baby tija ya akoma kuna na kitambo ti criminel alizaria eza na mutu ayebi soit place akendaki soit atambolaki na mutu moko aza koteka ye yango na mukuse lokanga naza mieux placé te na service wana te nalobaki na Ariachu na famille mobimba ya ba Ariachu bokende porter plainte na pe crime mais totika kosambela te pona jaya nzambe a changé bato wana ba penser que basale mabete parce que lelo ya loka 3e jour eza samedi dimanche lundi vraiment moi si vraiment merci maman Sarah toujours évolué kaka tozaka wana na makambo ya okanga pe totu komona ba otokanga confrère na biso Charlie Prince toujours ebati kashongo etanga makaka po na yeto ni because na ngwezani Paul etalinga te Paul tika leta kanga bato ngada na lobaki leta fa kanga bato ngape so bo moninga na sali bino mabe bofundi nga leta fa kanga bato fa kanga leta balangu na stu soke komi débordé maloba soke komi débordé fo bakango toza nani ngape na débordé akawati bakanga c'est la vie. Ceux qui comprennent bien Mambozo le bas, ceux qui balanguent tout et comme ils débordent, Charlie prend sa débordé contre moi. Papa, yo dit bien que nga Sarah naza na ba place pe na fundi bato. Malgré ba kini alongwa comme pas bango wana pe ba luka adresse ne déjà.
Quand les bavanda wana bango na bango et ana moko azoki $100 ateki de disque donc balia na bango e kala mingi te quand bon na bango mambo za inda très que ça Paulin mambo za inda atali moninga Jésus yo pese combien kasi pour comment bien ça bat émission kuna te comment bien ça bat émission et puis ba cible 3 places non le bango te ba 3 places mo ba okendo ça ba émission n'est pas en bango ce que pas bango nde ba teki disque et pas bango vraiment Sarah to yebité mon okoni oyo Charlie Prince alobi oyo memi etina ba niveau justice autant que mission natala ki mission moko bayambaki na Ken Piana et pas nde na biso ya mobali petit titan fallait à mutu mukete Paulin fallait à mutu mukete non ça n'a juste ce débat de 2 personnes parce que débordé na débat bakangi yote moni que c'est quelqu'un a débordé été so aux débordé comme na diffamation l'état cheka maboko nyonso ezalaka mpona kofele mide mpo abetise niti te yango tozomona deya yanga nini mpo falide abetaki eza bersi kutu ya zeniti te eza bersi pito bacomprendre ngai deya masaka deya bandi obuka ngai déjà azongelela lisusu eloko yanga nini Paulin nakoyoka mpasi soki ndeko na nga ekomeli ndeko na nga nde nakoyoka mpasi mais je te jure je te jure Paulin nazebi kosala mutu mabe te nayebi kolukela mutu mpe likambo te mais nayebi ojuge bon ke il faut na protégeaka baoyo ya ngai efape kato monoko ya mboka tuka koto wana na obo yango te mpe bato bayeba yango ata fale akangisi nga na 12 heures ata fale afingi nga to asali nga likambo ya mabe na 12 heures soki mutu moko atake ye na 12h30 na koya koloba na kotele kala likambo wana kana tosala mabe bongo alelo mais na utobima prison mpona ye tete mpona ye et alors là yo swani na ndeko na mobali na kati ya ndako po tokanga mabinemi na bapale mpenza ke tobeti mpe 6 mois tokopera te mais tobima pale moko mpo makambo ezwaka bato siko yo na ndeko na mobali boswani bopotani bobuli mpe bitumba alors bokanga binemi siko okende place moko boye okuti bato moko boye basangani baoyo batende eza wana foto boma Sara foto sala Sara mabe foto bamba ya kita Paulin makilami esalaki oyo aza ndeko nanga oyo bosalaki toyokana te nakokota eloko fai na ndako bato moko bayebele bayobundisa ndeko na siko oyo na ndeko no boya binemi bokopera te et Paulin non simba lichette. Vraiment merci. Non simba lichette alors Fali c'est mon frère. Donc son à côté lié kolobanga mamba côté l'été ande konanga is automatique. C'est tout le biso mamba côté là bon. Voilà ata kuta bomi mutu na côté les kaka. Oui comme ça mamba bakaka. Et non côté les kaka mais na ko encourager te. Na kotele na protéger na etant que ndeko et ya kulu na kuta papi mutu ba famille na ye protéger boni Paulin ba famille epe corrompre mutu pe ba kati lichette mutu makile etanga mais papa na maman ba protéger moi na bango police ezwa été mais entre temps ba okende koto okoluka ko négocier kine kota balandela ba traitement ba binisa mbongo ba traiter mutu azuki. Donc ata ndeko na bomi mutu na ko protéger ka poison ndeko na nga mais na ko encourager été c'est tout on a ya na média bo salima be non sango te Paulin non sango te so salima be na ko luke na privé malamu na fingele na ninga privé na chombo mais na média na côté makasi. Voilà, merci maman Sarah, toujours évolué kaka toujours wana na ba analyse na biso tu komona ndeko na bino ya mwasi concert na bino concert na biso autu ko annoncer na arrivé na Paris Gloria Olangi. Paulin comment ça les a Paulin on yoka mais si c'est une question na ngate au katinga si ça kaka ba isenga déjà si ça kaka voilà ba ndeko mfu ba lo ba Karim Mokonzi avait le poto Gloria Olangi akomi poto azozela mwana kola mwana pusani kalate bozo na YouTube na yebite
moi le par rapport il y a Coco Mayande a commis là mais ezaki ma fille Karine moi da finga yeki kasi wana futu na Karine te Paulin mutasila na ekutu kala omoni ba chaîne ezanga ba actualité bato ba vivara na YouTube ne pona bango ba lexaka ta actualité mo to ba kenga beta blo msukara na lobela yango te na tali pa ke oyo eza niveau na ngate na lobela yango tale là-bas virgule là-bas virgule là-bas virgule là-bas vous comprenez kasi virgule dans un million aussi pour attaque kapona YouTube na kosala te vraiment non lobela yango te voilà akota poto na yanga ni akota soki poto te Paulin etali neti ayesanga actualité neza na kati ya poto na actualité neti nini banani baotala nga pena na tie miko na caméra la banoba nani akoti po na komi liboma non félicitations courage voilà merci maman Sarah tozanga wana denile sa msele biso likambo ya bana Marie Misambo tisiko tomoyoka o koto bana producteur o koto bana botana pasteur boy mais na landi ndambu ya bandeko oyo bazalaki na Marie Misambo bango nyonso balobi bakoloba susu eloko tie bazana besoin ya bana lokola pe Marie Misambo atiki mbongo ebele atiki bozu bana wana baya ba sepe na bozu ya mama na bango c'est ça et nandaki oazali manager ya Rit abi bazana bango près de nile sabimisa bana na lokola pa yebi ba adresse ba place bana na basa ndeko mwana ya pasteur moko na lokola yebi bato oyo mamsa mabota na bango abimisa bana wana bango baza bana na bango en charge. OK zaida bien pour le moni na babiloko ba sans preuve na msa ko la linga ngo suste famille loke lobi ke bana besoin bana bango eza el kantia malamu alors il est temps de nier ça sunga famille wana ce qui réellement za musa ina nzambe atika ko ya ko rendre ba ko ngala ko prononcer le bete yo mo faut prononcer la ana ba nao alors le cas famille est déjà d'accord avec lui ale kana bango autant ne ko banga talisa bango mwana bina za na Hollande avenue tel bobenga numéro oyo mwana bina za na Sid na place tel bobenga numéro katika ba famille abatu na ba point d'interrogation na mutu je crois ba ndeko bele balanda pe Rit Misambo on se comprend atika ba point ba Misambo akufi atiki mbongo Rit azaka ye moko aboya baleki nete alors pasteur Denis sitika biso ba mascara ya ba John Cena ya ba Fantomas ba producteur ba Golbert pesa biso place bana Marie Misambo baza famille eza mabe poele pona oyamba bango même na biso pe ba fana sœur Marie to koyamba bango parce que baza makila na ye mais ça le pasteur Denis ça dit sa vérité mais azoli baraza na ba vérité mais azo bomba yango ce qui le Denis ça bimisi ba vérité bana ba mubimi ya solo ozomona te kozala soni ya sœur na biso oya alagi de pour l'instant c'est ça déjà batu da ba yebi ke Marie Misambo tambola wana bosa na bokobanga nzambe te tango o abota bana bombe zaki pour bomba abomba soni nae ce qui est fait donc Marie Misambo questionna me repose en paix pour que ba chichotement na ba émission o katana bana ba bima kaka ba pasteur wana ba sambwa pe kaka te ba peke en dehors ya makambi ya image ba laksa biso ya ba pasteur bazaka na bango ba pagano donc comment on a que pasteur ani nzambe te donc azala mai na makila makambi yo sala rapport pasteur la ngo de yora parole ni sale la contrat na ona nzambe na o donc comment on lelo batela comme ça ba pasteur ba nzambe pasteur alobi na boya mobali wana aboyi yo waliboma oyebe tada ma pasteur wana pexo boya mbali oh mama bana bovanda na bango mona azando ki aliboma ye mon pasteur wana yebiso azana sorcellerie azana ba démon comme des kangi nzoto na vraiment alors to comme ça bon banzambe te baza batu ko ngana yo Paulin différence eza kaka peut-être il y a une connaissance à parole Saint-Esprit ou te pour Saint-Esprit akima Saint-Esprit à la place salité zate yo mo ba béni le scanning azana Saint-Esprit azawana wana prophète jamais non mais le bazoté à battre et
batikala kana ba parole de connaissance o ngana o tozangi peut-être ya ko convaincre bana nzambe to kolendisa bango yango tika na minoko na bango mais Saint-Esprit ça Paul en cause ko c'est bakenga poussière crime ça la poussière au tawapi. Donc voilà. Ça. Ah, nzambe na maman mona mboluki. Est-ce que bon mot mais apparemment on jaloux nanga te bon dans moi ça bien si le bino mke atalisa n'entalate ni moité ça non t'as la souste voilà maintenant ce qui est le pasteur de l'église abimse libiso ba preuve te et là nous yo ko promettre bandeko o famille marimisa mo sala na ben na ko promettre le autant même en colonne chacun portera sa propre charge. So ba preuve exacte que ça m'a balukuta amemi nkolo na bango na mwana pasteur mukunati na mamu international ba mema ba kolo na bango internet peut to saka wana ka pona banalise Paulin to ko chama lo bakaka. Voilà, merci maman Sarah. Dossier yana kulutu na biso mama na biso nana boduka to ebiti no ela madinga no ela madinga plutôt par rapport à combo ebisa biso et le kandengeni na ebi na ngate pour la poster de na ebi na ngate Paulin nga mikolo na ota suma kambo ba batute omobanga te chacun portera. Je suis très occupée alors très occupée alors très même parce que moni ko banda ba production ba film na mambo belenga mona Hollandela. J'ai pas le temps pour de futilités, des bassesses, des banalités. Je pas le temps. Kuna bakate le mangala na kokomate. Wapi? Et pas Noëlla. Non. Depuis la katela lingala ya Sarah le bito limbisa kelu kakangisa mbona ngwe ko futa. Ya wana zo banga. Na le baka da na batu Noëlla o changer ba dire na été. Tozaka na zo katela nga mangala te. Ke na limbisa te yo loko zo limbi oyoki mawa kangisa mbongo kasi boyelanga ka mbongo nanga. Rien à dire. Azana ba droit na nyonso Noëlla madinga o réclamer mbongo na ye na ndenga butu na ndenga bomoy nyonga ye. Voilà, merci maman Sarah pour le passage dans le plateau na biso. Merci beaucoup pour la malédiction avec cause kotika te. Malédiction avec cause. Noëlla madinga tikate. Ah oui, ça peut être la cause quoi. Oh bah malédiction sans cause ils en ont pas mais ce oh ils ont la cause. Moto qui a monto. Ils ont côté qui génération de jeunes. Pour Noëlla azawana soka mutamisa mabako somba de génération à la koko na ba kufuta masomo ba koko biso na ministère a combattre yebi signification ya malédiction avec cause na sans cause na ba lien. Parce que maman, moi si mon ko ayiba ke loka muntu balakela ka génération mobimba. Bazami yibi loka ya kindoki. A mutambongo a patron na mbongo mayibaka. Mutambongo patron. Eloko ayibi azape nango. Ya kolakela. Bien to ba mission sope ba yibaka. Voilà, yango na pila Paulin. Voilà, merci maman Sarah na ebité oyo to lobia wana oyo zana ngotam susu zana ma susu ya koloba. Non, eloko lobezaka pona jaria. Et ça passe menzamba assister. Place aza ngana yo to ebité biso nyastu to ebité. Mais to bika jaria ba levaye samedi. De le 3e jour. Nzamba justifié. Voilà, on a été récupéré dossier artiste et comédien. Ah, on a été chité dossier artiste et comédien. Mon côté aux anaïe, la mitio canisa vraiment. Ils ont vraiment n'a pas. Yandi Mosi, dans une bâtie artiste et comédien. Parce que ils ont déjà monté productrice aux anakati na bango. Au quoi il va peut-être moi secret. Et là il va se la pona Yandi Mosi. Pour déjà toi qui va venir dans l'hôpital. Il aura bongo. En tout cas, on a yebi na mona ki Yandi Mosi na chaîne ya Aisha Koko. Asenga ka lisungi. Donc c'est politique. Tika. Et ni maboko abatute. Te limbisanga maboko maboko. Moi baby c'est mission. Te. Alors na lingi te na basak na nga bino ba tumo ba commentaire na lingi na ngati. Alors nandimité parce que asenga ka lisungi.
talaka HG alobi HJ mabi esuste bakene libana mboka poto ebi HG hôpital la monnaie na mboka na biso babi bakene libanda mboka ngala na leki ya copine nanga leki ya Jenny Beta industriel moi c'est à pembe ara leki mama leki ya Jenny Beta industriel moi c'est à pembe moi sa boss za boss bote ma président Charles Tambwe maman leki na auto sala accident nyonso epanzani talaka bazwi bakatie mosuni ndambo babambi koto me oyeba te azaki ya kokufa mazongi nzambe asali ye grâce donc mpo na nga soki hôpital loka HJ babi awa te akeli bana mboka bacomédien basangana le plus vite que possible basauver amayandi mosi mais apparemment ndeko oyo bazala kaka na moment ya matanga o baya bazela kaka kufa po bazala pe na maintérêt na bona kati bazela kaka kufa bazela kufa mais pourquoi bakoya kosala bakobelela wana kolikana ba micro moment yango benga nani artiste en danger benga artiste en danger Chaka Congo na mona Chaka Congo na mona présence ya Chaka Congo yeta msuba kiti na ndako baby ta komolo msusu peut-être côté maman Chako toyotonga côté maman Chako déjà ayibisaki biso kala kicho place au vami wana ti ayibana biso somba kicho sika na matanga maman Chako na congélateur safe lukate voilà pas comprendre biso et moi faut que c'est ça la bien moi ça va dédicace na yoso yeza dédicace à te Paulin na okanga ka ba sac nanga émission de Silide nango na ko pesa ça T. Ok. Zong sont des acquis. Ouais, la fin hein. Paulin. C'est du goût ça. Continue l'émission. On a beaucoup compris, on a remis distrait dans la plateau. Du nom les arts. Charge. Voilà, merci de m'avoir abonné sur Sarato la TV bazala qui wana pour Rolanda. Émission na bino vérité invité na ezalaki bongo la patron na maman Sarato la lazagini na plateau. Bomoni comment analyser les tirs ezalaki vraiment kitoko. Merci na derrière la caméra ingénieur Ars Baby. Ça peut ça. Bon frère na bambote na mwasi na ye. Papa Sele fete. Motema ya maman Yvette. Après si nous bamote. Donc voilà, merci pour nous. Merci, merci Naba abonné merci na Jonathan Kivuna, merci na Cédric Kenège, Seigneur du dollar, Cédric Kenège, j'espère producteur Seigneur du dollar, pourquoi pas na Adolphe Mouteba, si la mine dans la même babi boss dans l'un des arts Adolphe Mouteba, si la mine babi Moutombang, à dégâts, à Mungana, merci na bino nyonso oyo bolandaki émission merci na bayo nyonso bazana commentaire merci na ope ba repartager les amis de Paulin Mukendi Kinshasa Luanda Brazza le labino vraiment na yibite ma émission ko tanga to ko pangosa kaka bozala zala wana et on vraiment bien Patricia Monzo depuis Canada babi to ko zela kaka maboko ya ko fungama babi mo essayé ce qui te connu Mike na rappeler kaka Patricia Monzo depuis Canada bambote na yo merci na bino nyonso de ce que la vraiment malamu merci na bon de livre fait qui la montage derrière la caméra Zalagi Bongo Ars ingénieur Ars derrière la caméra Vision merci na yo pour la image qui te compte Sibiso tout le monde ami Bongo Mbale Simana invité Mususu bye. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés. Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI.